Parce que comment c'est possible Moutaza na kati ya prison abimi à se retrouver Libanda. Puis ailleurs sous azongi sous bazongi c'est sous même place donc ouais ça va jeu politique. Moto ayibi mbongo bokangie penza na mbongo na saki ya mbongo akati sinango asoke déjà Libanda mboka bino bokangie na mboka na mbongo wana mbongo pe ya ebele. Alors moto abongo botika yeli sous azonga awa aya ko sala musala musala na osala. Mama ngabu pona nga batika zo fanda ba jeune bangu. Ba jeune ya banani. Ba oh ka caméra yango. Ba jeune bangu moka ka kuna nde baza kuna ka ba jeune bangu. Lelo zo déranger bino ezaka ndenge makambo lekeli Kongola yebite. Amonika bakangaki après abimi a voyager azongeli musala mais ayebite soki azalaki coupable azalaki coupable donc lelo zo déranger bino yango. Oui, c'est ça. Yé pena bongaki à maintenir vraiment donc bonga ça la 10 ans ou bien 15 ans de prison parce que tout le monde a battu sous bazan ba prison M sous ayibika lipa manga ndenge bakangaki wana basambisaki ye fo a subir conséquences ya travail ya salaki ya vol à salaki. Bien, merci vos alliés Belé Boko Landabiso sur Cléboa original point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance et fidélité Boko pe sabiso na ebisa kabino tango nyonso fidélité pe confiance na bino yango nde pe sabiso courage ya ko servir bino na temps o Boko zela biso to servir bino alors mokolo ya lelo to esuko na système ya chama lobala musique donc to ekosolana ba imboka to ekosolana ba congolais na ndenge makambo ekotambola na République démocratique du Congo. Alors boyebi que la musique ande masolo bolela ki la musique agadi muya donc osenga la musique atongi to ka ba kongomani ba pesa makanisi na bango par rapport ya présence ya mwana mboka Willy Bakonga donc retour na ye na assemblée nationale to mona ki Willy Bakonga na assemblée nationale entre temps na mikolo uti kolekeda ki na makambo tellement ebele oyo elobama ki na tina ya Willy Bakonga bakangie na mbongo na Brazzaville Willy Bakonga baye na ye na Kinshasa aza siko na prison Willy Bakonga akimi na prison Willy Bakonga aza na mikili ya poto lelo Willy Bakonga retour na République démocratique du Congo et puis Willy Bakonga na Assemblée nationale toyebite to bengango état de droit to bengango nini tokotika bakongomani bapesa makanisi na bango parce que boyebi ke na émission oyo chama lobala musique biso toyaka to pesi sujet alors bakongomani nde bapesa makanisi na bango donc toko luka bakongomani afin que bapesa makanisi na bango par rapport ya sujet oyo toko lobala mokolo ya lelo ya ndeko présence ya mwana mboka Willy Bakonga na kati ya Assemblée nationale donc boyebi nyonso elobamaki na tina ya mwana mboka Willy Bakonga alors na mokolo ya lelo donc vous comprendre que toko luka ba imboka to solana bango ndeko keli pusana zala na biso to solana na ba imboka babeta lisolo na bango par rapport ya mwana mboka Willy Bakonga ndenge to mona kiye na kati ya Assemblée nationale donc vous moni tozali awa na ko expliquer bino awa tozali na babengaka yango Sakombi donc Sakombi ezali esika oyo ezokabola 3 nzela oyo ekei station ma campagne nzela oyo ekei cimetière ya Kitambo et puis nzela oyo ekei 80 jours donc tozali na katikati wana ya Sakombi alors toyei kobeta masolo na bana mboka bapesa makanisi na bango par rapport ya maima koleka na Assemblée nationale tomoni ndeko Willy Bakonga na kati ya Assemblée nationale c'est l'état de droit ou c'est quoi donc voilà baimboka to ndeko keli to luka baimboka donc tolobi chama loba ezali comme baimboka bakomi kokima micro to baki to kataka te na émission o donc jusqu'à ce que tokozwa ndeko oyo akopesa point de vue na ye donc to kataka maloba mutu te totika kongomani nyonso apesa makanisi na ye donc tomoni ndeko azala ngambo awa alors tosolana ndeko mbote na yo mbote ozali na micro ya chama loba to kobeta lisolo par rapport ya retour ya mwana mboka Willy Bakonga tomonaki Willy Bakonga na Brazzaville na mbongo bakangie na mbongo
azongi na Kinshasa prison après abimi prison akimi makambo lobama kebele. Alors lelo tomoni Willy Bakonga de retour na Kinshasa et tomoni na poste na Assemblée nationale to benga ngo état de droit toni ni pesa likantina ngapona ngai na rolo ba eza ba jeune na bango parce que comment c'est possible mutaza na kati ya prison abimi a se retrouver libanda pe aye so azongi sous bazongi c'est sous même place donc ouais eza ba jeu politique peuple déjà comprendre derrière makambo wana nyonso tout ba sala eza ba jeune na bango bazo préparer kango le début jusqu'à la fin donc il y a rien à dire bon bona yo na kati ya makambo yo e komi na mokolo ya lelo concernant Willy Bakonga eza état de droit te to benga on état de droit eza état de juger ba moni ki azana ye coupable te ba tiki ye à reprendre na ba droit na ye ceux qui tozaki na état de droit ya solo mais angaka za lelo na libanda te donc soit aza libanda na biso cela veut dire que tous en état de droit te ya malonga te donc voilà yo condamnation ni oko katela Willy Bakonga selon yo soko zaki juge na minutes oyo on est ko kateleni te ye pena bongaki à maintenir vraiment donc bonga sala ta 10 ans ou bien 15 ans de prison parce que tout le monde a battu sous bazan ba prison m susu aibika lipa manga mais aobeta ba 10 ans de prison mais muto aibi mbongo ya mboka aibi mbongo enseignement mais batiki azo vanda na pas à l'aise azo vivre na l'aise donc ça ba tout boy il faut pas vivre pendant qu'on na prison ba za kuna donc ba tout faut pas za na biso koto na libanda. OK, merci beaucoup ndeko. Donc vous comprendre que toko tambola toko solana ba imboka donc to bi awa ndeko keliko kata te to tambola ta to koti na kati ya batu boende masolo ezaka po elo bateke to ponaki batu to poni batu non. Donc vous comprendre congolais nyonso ana posa koloba akoloba la mikona biso ndeko mbote na yo. Mbote. Vous en direct qu'il y a émission Tia Maloba to ko beta sujet ya ndeko Willy Bakonga na asiro kana Kinshasa obi makambo ndenge koleka to mona ki ndeko Willy Bakonga na Brazzaville o bakangie na mbongo ebele après to moni na prison après akimi prison akenda ki libanda mboka lelo to moni azongi aza na Assemblée nationale to benga ngo état de droit toni wana état de malfaiteur eza état de droit pour état de droit to mona ba awa na Congo na biso. Donc, comment ça fait que les politiciens bazobima dans l'état de droit pour aibi mongo à l'état il fallait aibi mongo à l'état faut l'état ça la musala na état que mon état ça musala na été on est état de droit on est état de malfaiteur ba ko sa biso ba peuple ba bongo ba biso ba peuple logo la batu na bango ba manipuler biso do bango ba ça la comédie na assemblée ça sont des comédiens donc ce sont des comédiens en veste baza donc ils a bien été. Est-ce que ça te que na sima ba ki kotala ba moni ki azana e coupable te madame Sumbongo wana zaki na ngombongo na yeo ba mona ki na ngona Brazzaville ba ki ko libérer te ils a mongo à l'état. Donc congolais to ayebi que non ayebi mbongo. Congolais to ayebi mbongo. So yo zala ki net juge on ngé ko katele lo lenge kan. Donc pour nga Michasko na place à juge na minutes oyo o métier na place à juge on ngé ko condamner ndenge ni. Donc il fallait que la justice soit dans Moussa dans Ngwandango donc il fallait à subir les conséquences na e ayibi mongo à l'état de force subir les conséquences na e yango na lobi milla tasko loko la juge to yo zala ki juge yo ne justice o lobi que justice c'est ça Moussa na ngoso esko yo ndo zala ki justice Moussa ni ngosa on est à bimi à côté à bimi des fois à condamner tout ça donc sur l'état condamné mon faut subir les conséquences na temps à libérer donc tout en état de droit. OK. Donc c'est ça ce que je veux dire c'est ça. Merci beaucoup merci ndeko Kelly donc toko koba to solana ba kongomani ba pesa makanisi na bango ndeko Willy Bakonga lelo libanda ezali état de droit to ezali nini donc boko comprendre que tozali bongo na place Sakombi bisika oyo toko sala émission na biso Tia Maloba ya mokolo ya lelo toko solola par rapport ya sujet oyo et comme biso na kati ya ville province ya Kinshasa to beta masolo na ba imboka ndeko Kelly yaka to beta masolo na ba imboka ba pesa makanisi na bango ndeko mbote na yo ozana likanisa ko pesa tuzobeta masolo par rapport ya mwana mboka Willy Bakonga lelo to moni esu na Assemblée nationale likanisi est-ce que ozani lelo moko ko tshana micro na biso Congomani zala à l'aise solo la tozali na Congo toko kabula makanisi toko tshia maloba biso nyos o Congo kufa mais bolobake kufa hein bolobake kufa ya bozi ya bakunda ti lelo tiko tolobani
te fungola non fungola biso no bientôt comprendre le kolobi wana ya natini bien obika te oloba mpo na mboka kongo ka bino mo bolobaki kufa bongo te bango moko banani te kotia na ngai te longola na ngai parce que ngai naza naître naza au milieu du village bon c'est nga mpe naza naître non yo oza congolais il faut pesa mpena makanisi na oyo oza na kati ya congo pesa makanisi na likanisi yaka moko tochange mentalité esili yo moko oza conscient que non peuple congolais faut changer mentalité c'est ça tochange ko boki moyibi elekani tozoboma mboka tozoteka nde mabele mais sikoyo mpo na ndeko Willy Bakonga lelo tomoni azongi na makambo nyonso toyebaki Brazzaville na mbongo bayene na Kinshasa akoti prison oyo akimi na prison ake poto lelo tomoni na assemblée nationale tobenga yango état de droit toni Willy Bakonga oya mpe pana bon tokolobani totayele kaka ti me mpo nanga mpena ata bakanga ye mpo na mbongo to mpo na yibaka to nini me quand même asungaka abandeki kosunga bato abandeki kosunga voya meme bato apasi babola banani siko na asalela yango depuis bakanga ye na asalela yango lisusu esengelaki asala libanda mpo akontinue mpe kosunga bato nde amesana kosunga bato ye moko kaka voilà ndeko Kelly donc bo comprendre que toza na temps ya chaleur makasi na Kinshasa ndeko Kelly baluka na boto beta lisolo pe na ndeko na ngamu ndeko mbote olandi sujet na biso tokolobela ndeko Willy Bakonga pona yo eza état de droit toni te eza état de droit justice elobi bien mutu ayibi fo kanga jamais mutu asali mabe bozongisa su na place onga sele mabe po ayo sani ayo bongisa to ayo bebisa kaka inutile azongisa etant mutu da asali mabe fo kanga donc selon yo lelo ndeko Willy Bakonga azo mérité te babenga honorable moto ya kilo excellence po nanga a mérité te babenga honorable parce que asali nde mabe tant mutu asali mabe jamais kozongisa susu ayo sa su mabe c'est impossible po nanga pena jamais bakobenga honorable jamais. Voilà siko soki yo ozalaki juge oza na place wana lelo nde Willy Bakonga azongi avant que na Assemblée nationale onga ko sala nini avant que tozongisa il faut tuna enanu mabe oya salaki tonga toyeba no mabe oya saki yayebisa biso nanu soki biso to anoyeba ngo na ninga mwa mabe to na ninga malamu ayebisa biso a justifier na biso toyeba nde tonga tosambisa alinga leka na justice. Donc eloko ezo déranger bino ezake ndenge makambo lekeli Congolais ayebi te amonika bakangaki après abimi a voyager azongeli musala mais ayebi te soki azalaki coupable ou azalaki coupable te donc eloko ezo déranger bino yango. Oui c'est ça. Siko lancer message moko na justice ezolanda. Justice ne landanga il faut avant bazongisa na ki honorable na il faut basambisa nanu bayeba nanu mabe o asalaki biso pe peuple toyeba toyokaye tozwa makanisi na malobo ya oloba. Voilà, merci beaucoup Ndeko Kelly. Donc c'est comme ça que nous continuons avec notre sujet ya Ndeko Willy Bakonga. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc c'est Sepela TV za ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Codiassimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mo bobé Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Kandeko Kelly pusana tobeta lisolo na baimboka to solo na baimboka ndenge ezalaka ndeko Kelly pusana ndeko toko beta sujet mbote d'abord toko beta sujet par rapport ya ndeko Willy Bakonga Willy Bakonga toyebaki ye na Brazzaville bakangi na mbongo après tomoni na aye na Kinshasa bakena ye na prison tokoyeba te makambo ekotambola ndenge nini to surtout ki abimi prison après ko bima prison ao akimi akei na mikili ya poto mais tomoni Willy Bakonga lelo na Assemblée nationale likanisino eza nini eza respect état de droit toni do mamba ngabu pona nga batika zo fanda ba jeune bangu ba jeune ya banani ba oka kamera yango ba jeune bangu moka ka kuna nde baza kuna ka ba jeune bangu ba ba kinga nda ibimbongo bokanga mutu ana azongisa mbongo mbeko to so azongisa tekendanga tomona kate bokangi atoka bakangi kamera bakatele 20 ans ata desa pa mala puzo santé wana tomona libanda donc batia zo fana to bula wana de mesana obula donc makambo to ko tango donc mais oyebi ke eza makambo tali mboka donc il faut ko tango kaka il faut lobela ngo si longtemps oko vivre na mboka oyo il faut lobela ngo ka mboka ekufana oda kana na ndeni oh na ndenge momoda baloba ko mboka ekufana ka yozo to sani conteste nini maloba wana loba maka eske boko yeba conteste oyo mokonzi ya mboka lobelaka makambo wana beka ko expliquer no baimboka bakolanda wana ba mondo ayeba wana ba mondo ayeba so alobela ngo ndeni wana ba mondo ayeba soki yo ozalaki sikoyo juge milata sikoyo lokola moto oyo ya mibeko ndenge Willy Bakonga zongi olingai koloba nini donc ndeko lokola moto ya mibeko yaka pasi mboka na biso donc to baka justice ezala nango te donc mibeko mpe ya mboka na biso ezala nango te donc mutu nyonso asala eloko donc nde amoyeka asala eli yaka tosolana na
yaka ndeko Kelly pusana to solola na baimboka oyo oyo bazali awa tomoni mpe ndeko ye sikoyo tokotikala kati ya sujet ndeko Mbote tokobeta lisolo par rapport ya présence ya mwana mboka Willy Bakonga na Assemblée nationale. Je pense qu'ozaka na Congo oyebi masolo ndenge lekaki Willy Bakonga na Brazzaville bakangie na mbongo Willy Bakonga aye na prison Willy Bakonga do makambo nyonso wana ndenge lekaki akimaki lelo Willy Bakonga za na ville province ya Kinshasa et a commis déjà ko assister na ba réunion na bango ya Assemblée nationale na plénière. Alors likantino danineza respect état des droits topeni. Ça dépend ya constitution ya ba loi ya mboka eza malamu teke moto oyo azosala mabe na kati ya mboka lokola vol koyiba mbongo wana eza malamu te. Donc faut ndenge bakangaki ye wana basambisaki ye faut a subir conséquences ya travail asalaki ya vol asalaki. Donc c'est ça, mais comme a commis awa oya salaki azongela ngo lisusu te asala makambo na ndenge sengeli. Donc akipe lisusu te keo boye na boye pe eta o balo basa na gouvernement o kozonga na gouvernement et simba lisusu te po asala le roi azaki honorable la député a continuer na yeko za député national. Oui, par rapport à la plan à député, les députés za peuple muté vota qui est. Mais na place à qui à ministère wana eza ils sont bien te pas à la place wana bien un jour à comme à place wana. Le ba keka ndemboka na biso yango mboka eza ya boye ya bakop. Eza ndenge nini? Ah mboka eza par exemple nde ya bongo asala ki mabe. Okoza ya sous président muso alongwe tant mususu azokota beti ba match à remplacer l'issou. Donc par rapport à ça wana eza mabe faut respecter constitution yango nde ezalande bien. Mais na place ya député national a kozongela musala na ye kasi azongela musala sala musala ndenga malamu aye ba souci ya ba peuple zo souffrir aye ba souci biso pe tozana posa ya mbongo wana po to bénéficier nango ezate kaka bango bazwaka pour ba intérêt privé na bango population pe peuple congolais ezana posa ya ko bénéficier na mbongo ya l'état pour na makambo na biso. Donc eza bongo. OK, merci beaucoup. Yaka mama, yaka to solo. Donc Kelly ndeko Mbote na yo. Mbote chef. Ikanisino dani par rapport à présence à Willy Bakonga dans l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ba respect et état des droits état sous ba juger ba moni que azana est coupable té yango moni ba libérer. Est-ce que ça bongo té? Non, cause à la bongo té muto ayibi mbongo bokangie penza na mbongo na saki ya mbongo akatisi nango asoke déjà libanda mboka. Bino bokangie na mboka na mbongo wana. Mbongo pe ya ebele. Alors muto bongo botika yeli susu azonga awa aya ko sala musa ina osala. Et pourtant muto ayibaki parce que wana ayibi mbongo azokatisa nango mboka ezokufa bango nde bakongole babo mamboka za ba Willy Bakonga wana. Mais fois à la place caméra azalaki po ye na caméra basaka eloko moko bayibi kaka mbongo wa Congo na place obongisa mboka bango babongisa mboka te bazwa mbongo wa Congo bame mango libanda bakendo sa ba vie privée na bango. Mais muto abongo azonga su na Congo bazwa ye bacha su na musala keke soit ki député na yeso ki azalaki nani afanda basala su musala pona ngai eza vraiment mabe faut baje balande peza très bien bayeba ke mbongo ngo ezato ezate so azongisa ngo d'accord afanda sa musala. Donc pona yo akoyi koza sous député national te pona nini afanda sa susu nini po oyiba lisusu banda zalaki asala elo moko te tango ya député national bande musanda asala elo asala solo te. OK, merci beaucoup ndeko kopesa likanisi na yo Kelly to bakisata deux personnes et puis to meka ko clôturer donc bandeko ba ko loba oyo oui micro oyo ezali tia maloba pona moto nyonso donc ezali moto nyonso loba na ndenge na ye pesa biso na mbote to so ta mbote na yo ndeko mbote na yo Mbote. Ozali na émission tia maloba précisément la musique à toko beta lisolo ya makambo tali mboka. Lelo Willy Bakonga retourne à Kinshasa, tomoni na Assemblée nationale. Likantino ezanini par rapport ya makambo nyonso elobamaki na tina ya Willy Bakonga yibi mbongo bakangie na Brazzaville na mbongo ake prison o akimi na prison. Lelo tomoni na Assemblée nationale. Est-ce que ça va respecter état de droit? Donc na mon état de droit ngo ezate. Ezate.
mais muyibi o yibi bango maloba ki to en état de droit mutu azo yiba il faut pas kangaye muyibi o yibe bela mboka bakangi yo au côté prison donc biso nde ba peuple ba petit peuple onde to za soto di $100 boko otanga na kasho kuna bokambiringa bango lokwa ba yiba biso na mboka o ba yiba mboka donc lokola izwaki à côté prison à l'aline bien azala ba climatiser na kasho na ye azala ba mbeto bien moi sina koya akoya kuna basali nyonso azala ngoposa azomena maya malili ayebi ke atena yibi na nga ba osala nge lokote nenga bimaka kene poto asui soin azongi zu na assemblée bazongi osomona ke politique ya mboka ngo ata biso kutu tobota biso na sera mobutu to abana mike malgré tout politique ezola kisake na bana mike bazoyeba ke politique ya Congo vraiment donc bisa futi. Mais est-ce que date que ba meke ko sambisa ye ba moni ke azana e coupable te yango ba liberaki ke bon bongo na bakanga ki yango poani mbongo na bakangela ki yango poani so ba yeba ke ba mona ki ke eza lukuta poani ko sambisa ko kitsa dignité ya mutu pona ni fallait batika ba bomba secret ka batika ba libérer mais comme la publier na miso batu wana ba l'accepter ke ba sala musala hein on est musala te soki yo zalaki lokola zusi na kati ya mboka oyo mokati makambo na kati ya mboka oyo na likambo ekomeli biso tan Willy Bakonga azongi avant que na assemblée nationale ngoko salani akoko zonga kutu pete papa akoko zonga te donc azamu mo fuba tika e bongo ya fonctionne nyonso balinga babuka ngo donc atika la bongo mutu bongo c'est na assemblée nationale aza sous député te acha lutalo kolo pete pona ngai kuna eza population de votaki ye wana ezali ke population ache kuna est-ce que na mboko population soit voter mutu na ye mutu ngabima to mona ngo te to mona OK donc lilobano ya suke dani na bato nyonso bakolanda o pe justice ekolanda ah papa biso to so petit peuple justice yango bon biso to mona ka justice ka yango to tcheli bino émission tia maloba po na petit peuple apesa pe likanisi na ye donc awe ezali makambo ka te to yamba honorable to yamba ministre mais to ko ya pe koyoka makanisi ya petit peuple bon ndeti na ndelo biso to koloba boye to mona ka justice na biso za ka pa na biso ka peuple kaka pona bango justice ezala nango te po na biso nde petit peuple justice ezalaka okoko yiba boye yeloka mukie kaka boye kende na prison boye tout cela mais donc na kokolo baka yemo leta ye baka ninga osalaka makambo na ye kaka voilà merci beaucoup ndeko langa merci beaucoup ndeko Kelly toko kende vraiment na suka to zata mutu asuka po to clôturer chama loba la biso ya mokolo ya lelo ndeko mbote na yo mbote papa boni musala musala ka bongo hein de verser mes coquilles nante okomina kombe balobi bino zela na tokende no bandeko boyoka lisolo balobi bino bokobotolaka bato basi na bango bino bato ba moto donc ndenge oza boye ba versement bozo ya ba 100 000 ya ba 200 000 donc soki okutani na mwasi ya moto kobikisa te okomina ba basi 5 6 en tout cas nga naza moto wana te nga mpona mambo wana naza moto wana te mwasi ya moto aza mwasi ya moto oyo yanga moko nde nakoyeba ke akosepela na mbongo na nga jamais nakozwa tanke no mwasi ya moto nga nakesepela na epo ani eza tobeta no entre biso bakinois lisolo entre biso bakinois yo oza na bango combien mwasi nga naza na mwasi na nga moko ya ndako na makangu moko oza na makangu moko na mwasi moko ya ndako ok donc aza alobi ne vérité aza na likangu moko na moko ya ndako bon sujet na biso ezali par rapport ya Willy Bakonga ozaka na Kinshasa no nakala na Kinshasa oyebi makambo lekaki ya Willy Bakonga bon en tout cas nalandaki na TVT ndenge bakangaki ye na Brazzaville na mbongo après ake prison après akimi na prison lelo tomoni ye azongi na assemblée nationale likanisi nini okozala nango par rapport ya justice mboka na biso bon vraiment nga na likanisa ta moko te parce que mamu na ye natalaki te nalandi mpe na TVT mpo mikolo naaki mpe mambo ya TVT donc yo beno oza déconnecté na information et naza déconnecté. Voilà, merci beaucoup Ndeko Kelly, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tia Maloba la musique. Donc on a vu que bolingaka nde makambo ya boye donc tozali na espace Sakombi na esibino espace Sakombi ezali nzela oyo to pe rond-point oyo ezomema biso na banzela misato soko ke boke 80 jours soko ke boke cimetière ya Kitambo soko zongi Kaluka cimetière ya Kitambo na moi bena bakolo mabele baza awa donc balobi boyoke Kaluka donc Kaluka ezali boye alors soko okei boyo bimi station ma campagne. Merci l'ingénieur Kelly qui était derrière la caméra pour nous accompagner. Merci la bande de connaissances bakopesa biso confiance honorable Jean Moutala topesio merci na ono sozo c'est la biso na kati ya Cleboa original.net. Merci na maman Emilie Nzemba mère Poutou de Yalola Maria la beauté naturelle et pourquoi pas Beloti Mavungu vrai chéri donc merci à toi ndeko yo il faut na boka o libanga na kombo na yo donc yo moko mi boaka la libanga bon
Dicap la merveille fallait pour Rotolanda fois ba fan no bazalaka ba lelo trop. Ba mbote ebele siko zali. La pesi mbote ba chérie Dorothée, maman Henri Richard. Merci beaucoup. Voilà, donc le Zagi aye, donc Libangue Zagi aye. Nous sommes arrivés à la fin. Merci ingénieur Kelly. Donc tozali wana boti la biso ba commentaire ndenge makambo ko tambola na kati ya République démocratique du Congo to kita na terrain to solana ba imboka longana bino to kutani prochainement. Au revoir. Bye.